La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, bonjour à tous. Bandonanga bola muka kande tolobaka bola muka mabe esi et koti. Alors bandonanga na pesi mbote na bato bolingaka biso, bonjour, bonsoir na bato nyoso bolandaka ya bino. Irsil Botelwa TV. Karande boyebi a tolobaka toujours. Bonjour, bonsoir, yango vraiment indépendant na ero kolanda biso na ero kokota na chaîne na biso na ero kolanda biso yondo koyebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bande konanga makamba minene ekuei pena to liboso na bino pona makamba minene ekuei makambo bele ekuei toziba appel à batu toziba message à batu tolobaki to kovanda te sans que to ya ko expliquer bino problème oyo to yeli liboso na bino. Bande konaza sir toyebi papa Alain Mabana biso nyonso toyebi comédien na biso na kombo ya Alain Mabana mobali ya mama Cécile Bilonda. Papa Alain Mabana o utaki kobala comédien moko complet toyebi ye biso nyonso. Alors bande ko bokamwa toyeli boso na bino to ya lisusu kolobela yango toyaki kolobela likambu ya papa Alain Mabana awa avant même libala na ye bomona ki Irsil Botelwa TV ayaki penza kolobela likambu yango na yaki ko informer bino que papa Alain il faut abala Cécile Bilonda na informer bino likambu yo 2 mois avant libala ya papa Alain Mabana. Alors tangu libala papa Alain Mabana elekaki toyaki nango peka awa totiaki ba video batebele ya kobenga babengaki batoluka bayeba information bayebaki information mutu na mutabengaki na bandenge na ye mutu na mutabengaki mutu na mutalobaki na bandenge na ntuka tozalaki wana pona ko expliquer bino likambu nyonso o elekaki na makambu ya papa Alain Mabana. Alors lelo tozimo ba appel moko batu ba ye lisusu kolobela likambu yango batu ba ye penza kolobela likambu moko ya makasi balobi na biso Irsil Botelwa TV yo kwa moyebi bango yo muto yebi mekana no ko éclaircir biso problème oyo eza nini yango omoni toye liboso na bino. Na pesi mbote na bandeko balingaka biso kandi tolobaka veut dire bonjour bonsoir yango et dépendant na ero bokolanda biso donc mbote na bino sikana so bozali bonjour bonsoir à vous bino nyonso o bolingaka ya bino Irsil Botelwa TV nzamba lola pambola bino isika nyonso oyo bozali a tolobaka toujours bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors ça va mbala no ya liboso koti na chaîne na biso si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelwa TV en tout cas tolobaka likambu moko abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. En tout cas, là, vraiment, que vous en êtes activer la cloche de notification pour que prochainement, tant que vous avez une analyse, na biso, eko melayo, et si kanyoso oyo, oko zala. Yango moun tolobara toujours, activez la cloche des notifications. La famille a pesi mbote nanga na Madeleine Aketa de mon cœur, Madeleine de Irsil Botelwa TV, ozo kanate le wali lo moro to bikat. Madeleine Aketa de mon cœur, bambote na yo Esika Ozali, sans oublier maman Nabiso, maman Yvonne, Princesse Allegria, maman Yvonne, Nzamba Lola, pambola yo Esika Ozali, libondel Nabiso Ezali, Nzamba sala yo bula, Nzamba pambola yo na ebike, ceux qui yo pambwa mi bako kono ope koto yo, bako pambwama. Wana pesi mbote nanga na Linda bukulu ya balinda, na pesi mbote nanga na Gracia mpoi ya ba Gracia. Nzamba Lola pambola bino. En tout cas, tolanda nanu likambu ya papa Alain.
eloko nini bato babengi biso, eloko nini bato bazolinga bayeba, eloko nini bato bazodeklare, eloko nini bato baza komitungisa mpona yango. Alors tolanda na nsima ya pib na biso. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ozana bokono o batangi wana ko hésiter te ko contacter Gavker. Kuna ata mwasi azaka susu na mabota te. Kuna ata mwasi o aleka aja kubota nzamba zosala grâce mabota ezozonga. Alors ozana posa ya kubota ozana mobali te contacter Gavker okoza solution na balolenge nyonso. Bokono nyonso o batangi wana ozana bokono moko na nzoto na yo eumeli oke na baminganga songolo pakala esimbite. En tout cas ko hésiter te meka ko contacter Gavker okoza solution na yo rapide et puis avec assurance. Tovandaki tosi ba message ya papa Alain Mabana concernant ba vidéo ya maman Cécile Bilonda. Tomone tozomona biso nyonso mama Bilonda na biso kuna na TikTok ye azomema na nyonso na TikTok. Ye penza osala na ye ba challenge ba nini ba challenge na ye penza osala na ye ba vlog na ye azomema na ye bolingo na ye na réseaux sociaux. Alors bandeko ebele ba meki ko komela biso par rapport ya likambu yango, bandeko ebele ba meki penza ko benga biso par rapport ya likambu ya mama Cécile Bilonda. Alors yango nde toye kolobela awa. Et là, bandeko msusu ba déclaré, bandeko ebele balobi que non, papa Alain Mabana aza mwana mukete, papa Alain Mabana aza déjà mukolo, papa Alain Mabana aza na bana o baba aza déjà mikolo, papa Alain Mabana aza ceci donc mutu na mutu alobi na ndenge na ye. Balobi na biso bo meka kopesa conseil, meka vraiment kolobela nanu, maman na biso Cécile Bilonda to lingiye, aza mwasi o to bali, mwasi o to lingi mais ameka un peu ko doser mukie et osala malamu mingi. Alors bandeko nanga avant to kota penza na mozindo ya likambango na olukana tela bino ba video yango totala ba video o batu balobeli surtout totala nanu après nde tokozonga sima pona koya ko lobela yango. Alors ba video ezali mwa mingi tokotala yango na olinga penza botala ba video eza mwa ebele na osepela bota. Ona isanga ya makasi. Shamoka. Allez. Ça va? Merci amour. Il faut prendre beaucoup d'eau. Voilà, allez. Vas-y, non? Bébé boy. Yo mtu wanukanga suke. Fungo bosi. Kufungola oui, kufungola oui. Yeah. Quand je suis lobby comme ça, je la dans la fungola. Hein? C'est bon? Batu nimbeli lo nazaki na yote. Mais c'est bon, ozaki na kayu. Oui. Père azaki na kayu.
Lelo, père qui là aussi, ça m'a moussala mouya moké. Et on a maman Bima qui est moko. Mais on est toujours là, on est toujours ensemble. Yes. J'ai manger. Babina kolamba minini misuni Misombi. misombi Voilà, on a sur la pelle. On a pelle là, il faut qu'on misombi ouais. nami nini nami sili Ouais. nami zinzi mikungu il faut moi ça ouvrir ndala kisanga Ça, maman kef. Ah, c'est ça. Baza buntu wacha kujina pengine. Kwa hiyo nzima. Ndio ndio kitambo kasi mama. Ah, c'est ça. naseki mpo naza na esengo koza pembeni ya mobali nanga pere bapeti donc eza nde boye n'est-ce pas Jo? Yes, yes. eza elengi so oza pembeni ya mobali no boye nzambe libayaka nde gu boye bino to mobali bobombelanga mpo wani po bobombelanga ke libala ezaka elengi na ntongo boye na pupu na bana bobima moi un petit tour hein donc et ça va bien ma casque aux alibala maman libala za boba na bino banda ba conseil on a teke o kokino ko fanda boete ba kosi moi je vous dis que c'est trop beau, c'est trop beau, moi j'aime, n'est-ce pas chérie? Bien sûr. Qui m'ont dit ma belle hein aujourd'hui on a vérité vérité quand tu étais seule au moment où on est Toi chérie. Votre papa va travailler. Hein? Chérie. Yes. Moi je pars déjà. Tu vas manquer. Tantôt. Tu vas là au Kimi. Tu vas là au Kimi. Oh, la Kimi salade. Moi c'est normal. Trop rapide après le mariage. On devrait rester un mois ensemble sans bouger. Mais là, bon. On a choisi. Mon bébé va me laisser. Il va travailler. C'est comme ça, le vrai théâtre. Bah, c'est comme ça que j'aime. Et il y a un de la tombe qui est amoureuse, non? C'est pas un problème. Métier, tout est un métier. Le plus important, c'est au sala. On a mon canatongo, au kende. Merci, ça me va au cœur. Oui, bébé. Moi, je t'aime comme ça. Attends, ça y est, on t'a poussé. Mon école. Ben oui. Attends, ça y est, on t'a poussé. Ah bon? Ouais, parce que c'était déjà écrit. Dans le livre Nzambe Tangamaki, les longs dans la moitié nayo. Donc, si tu écoutes autant de poussou, j'allais toujours te dire oui. Comme écouter au théâtre, je te dis oui. Alors demain, ils ont un Zambi. Amen. Voilà, je t'adore. Je t'adore aussi. Allez. Ils ont un ok. Non, non. Côté à gauche, droite, t'es bien qu'elle a une très jalouse. Franchement, on peut lire un schéma. Et yo, papa, wani. Oui, a bien pas. Inch'Allah, bien pas. Toi, c'est une idée bonne. Bakala na mounou. Ok, Bonne journée, cœur. merci chérie. Je t'aime. Okay. Je t'aime aussi. Votre papa part, hein? Bon, bini pour na papa. Bon, bini pour na papa. Bino qui moussala. Bon, bonne journée, papa. Bye. Pour la qui faisait à manger, mais dans une break. Là, on peut c'est moi câlin. Pour la qui continue, ma poussa nangai. Ah, bébé. Bien sûr. Bébé. On peut vivre pour aller. Tu n'es pas mon bébé. Tu n'es pas mon bébé. Bébé. Bébé, bébé, bébé. Tata mon couple va bébé. Il faisait à 17 ans, oui, tu es mon bébé. Ah, tu bosses à mon côté. Tu m'as donné ta paradis. Donc, tu vas te souvenir de lundi, ton mari. Vendredi, ok, chou. Donc, il va y avoir. On a conseil que faut pas la naote. Oso bota. Oso kola na koliam. Chérie, j'ai quel âge? Moi, j'ai quel âge? Toi? Hein?
14 ans, moi 17 ans. Comment adolescent, mariez-vous bien avec de bonnes personnes. Donc, on a la bonne personne pour lui. Il n'est pas bonne personne pour Nanga. Mais chérie. Oh, quand il est olambela biso nini kolia dongo na misi ya mai loboko ya mer. Vous allez vous couper les doigts là, c'est ça je vous rassure. Pour la lampe fort, naturellement. Habitue-toi avec moi. Ah, bis na ngi côté na mai déjà, côté na moto. Côté na chepé dongo à côté. Comme est presque prêt. Et quand on va piquer passer au wapi. Somo. Ah, on y est bisous. Le mbisa mai. Les dango bakalinga. Et quoi? Bakalinga. Et les solos. Pour la santé de papa. On va dans le kitoko quoi. Toujours. Nous on dit on a ta capa mais il y a pas ma cuisinière. Alain. On savourer car. Maman mena comme malembe. En mangeant. En vivant. L'amour vient de manger, alors je l'aide à digérer. Il faut bouger, pas popcorn. C'était le nom de ma famille que vous connaissez. Ok, ouais. On va citer avant. Ok. J'aime bien ce Catégorie. Catégorie. Non. Citez-moi les noms de Marie que vous connaissez. Yaberi. Bravo. Ok. Catégorie. Citez-moi les noms de Marie. Tu as oublié Moïse Mbaya. On commence par John Mbaya. Yaberi. Yadems. Ok. Maswaz. Moïse. Alexis. Sarah. Il y a Nicole. Matona. Zoba. Les noms de ma famille. Tout Baudouin. Ah, toujours. Ah, voici. Cécile Bilon. Je peux penser à tout sauf ça. Ah, toujours. Sir bauti kotala ba vidéo, bauti kolanda ba vidéo ka ande na lobby. Biso toyaki liboso na bino pona kosala analyse, tope koya kosala émission, tope koya ko informer bino likambo ya papa na biso Alema Bana na mwasi na ye Cécile Bilonda. Alors pour le reste, ezotala bango. Bandeko belo bokomelinga benga bango pesa conseil omoni kutu ndenge za wana il faut azala boete omoni tanga za boe. Elo mona loba na bino papa Alena mwasi na ye bayebi loko nini o bango bazosala. Kota na papa Alain ozomona ke papa Alema Bana aza mwana mukete, papa Alema Bana aza mukolo, aza papa mukolo, aza deja na bana. Mama Cécile Bilonda bozomona wana aza pe na bana, aza deja mukolo, aza na bana na ye pe kutu bana bapesi ye deja bakoko. Alors elingo lakisa ke nde baza mikolo bango mibale bayebi eloko nini oyo bazosala. Bande wananga lelo toko benga to bengi to lobi o mama Cécile tika boye o papa Alain en tout cas bo vivre boete bozala boye libanda réseaux sociaux libanda boye mais ezotala bango kanta bango moko. Donc ezotala bango moko tokoya to lobi tokoya to lobeli bango tokoya to pekisi bango tokoya to lobeli bango mais soki bango mibale
soki bango mibale bazwi décision na bango ke babando bimisaka vie na bango na réseaux sociaux bazwi décision na bango babando tala babando salaka ba vlog na réseaux sociaux soki bango mibale basepeli basala o basala eza volonté na bango eza volonté ya papa Alain eza volonté ya maman Cécile Bilonda eza volonté na biso te nalobaka toujours toza biso nyonso ba être humain mais mutu na mutu azalaka na réflexion na ye tokanisaka ndenge moko te mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kozwela makambo mutu na mutu akanisaka likambo na ndenge na ye pour vous dire que makanisi na biso ezalaka ndenge moko te makanisi na biso eza ndenge moko te papa Alain azalaka déjà marié papa la azalaka déjà marié abalaka déjà mwasi akufa papa la balaka umeli na mwasi na ye mama Micho que son âme repose en paix umeli na mwasi na ye ti amemi ekuluso mwasi na ye ti suka mwasi ya ye akufi mwasi akufi papa la avanda pendant 3 ans na ndenga ya kozwa mwasi mususu abali soto bito landa parcours ya papa Alain tozonga na parcours ya Cécile Bilonda bango mibale mwasi na mobali bana ba parcours baleka nango papa Alain ana parcours na ye o aleka nango mwasi pe ana parcours na ye o aleka nango bana ba parcours na bango o baleka nango papa la zaka maria balaka mwasi akufaka mwasi pa zaki maria zaki na mibali na ye o yepa bimana ba botane pe bana donc elakisaki na bango mibale bébé azate bébé azate eza na bato mususu a décidé na ye soka bali abimaka na réseaux sociaux te abomba mobali na ye abomba vie na ye abomba vie privée na ye mais ça pe na bato mususu soka bali alobaka soka bali bo sentir bo mona ba vidéo bo mona boye eza na bato mususu neti bango il faut to yeba no eloko moko papa Alain aza comédien aza star ya Congo aza artiste ya Congo o ayebani peut-être maman Cécile Bilonda pe aomimela ngona ba façon mo boye po bato bazwa matière te yemo kazo pesa matière mais d'autre part selon nga na omona ngo eza kitoko te pourquoi parce que bana baza déjà mikolo na mobali ana bana mikolo na mwasi ana bana mikolo bana baada ya mikolo bana baada ya mikolo bien sûr mutu sala vie na ye bana pe bana vie na bango ba osala papa paza na vie na ye o azosala mama paza na vie na ye o azosala bien sûr mutu osala vie na ye mais bana baada ya mikolo babilo musu ba osala na réseaux sociaux ezo sepelisa vraiment bana te et c'est vraiment banate et surtout ce que totali papa Alain o aboti bana déjà bakomi de ba jeune fille ba mikolo bana na ba pe na ba chérie bientôt bakoyele pe mobali o akobala ce que tabito kota na page ya maman Cécile Bilonda so totali ba commentaire au mona ke ezana batu musuba ofinga ezana batu musuba oteya ye ezapena batu musuba osepela nango te ezapena batu musuba osepela nango ye ozongisi papa jeune ozongisi mobile no jeune ezana nango mabete mais tosepela ka boye bo vivre penza ya kobatama bo vivre vie na bino normal réseaux sociaux yana motema mabe réseaux sociaux eza na motema mabe internet yo bomona eza na motema mabe makasi eza na motema mabe makasi bona topesa conseil na maman Cécile Bilonda bino bato botinzinga te opesa conseil est-ce que boisir so topesi conseil problème ezongela biso te kolinga mobali eza nango mabete po bato muso bakome kofinga ye obali mobali yo moko yemo obali mobali uti pe na Canada oye obali mobali là na signalé bino ke religion na bango na islamité faut ba ke ça la religion na Dubaï maman Cécile Bilonda na papa Alain ba ke ça la religion na bango na Dubaï alors
nano esalami te mais projet déjà ezali avant ye azonga Canada il faut bakende kosala religieux na Dubai. Ko poste eza mabe te mais papa Alain Mabana déjà depuis kala azaka penza muta ba matalana te. Pona bato bayebi Alain Mabana azaka muta matalana te. Aza penza na ba fitilité wana Alain Mabana azaka penza te. Azalaka te. Alors esa la bien te, esa la soni, esa la penza kitoko te. So bo remarquer même ba vidéo o ye moko papa Alain a osala na mwasi na ye. So bo tali elongi ya papa Alain bo mona ke amesana te. Amesana te, peut-être pas cause la paix contente. Mais azan eloko osala te, ana choix te. Eza mwasi nda lingi na ebongo. Eza mwaso ya bala lingi na ebongo. Nga ebisa bino mwasi na mwasa na ndengene. Ena basi msuwa mesana ba matalana. Ena basi msuwa mesana ya chebo e batu ba muna. Epe na basi msusu amesana bongo te. Mais ça si bilonda alinga na déjà matalana. Nga na oye balobaka déjà. Qu'est-ce qui ka abali bo sentir. Alobaka na ebongo. Alors bandeko bo komelaka bango bo komelaka bango na ba commentaire na place boya ko komelaka biso ezala bien bo komela bango moko bo komelenga ngayo na yo pesa conseil na yo loba mais chacun fait sa vie ba osa la vie na bango moko lelo soke yindeli bango lelo to koma mona nyoso na réseaux sociaux moi sina mobile babunzi botala ngo na réseaux sociaux. Moi, si nambal ba boyani, bo talango na réseaux sociaux. Moi, si nambal ba zongani, bo talango na réseaux sociaux. Nyonso. To komo mona ngo na internet. To mona ngo na internet. Bile bo kasi bana papa le ba mona te ba mona. Batu musuba lui botika papa le azonge la bolingo papa le azonge liko se retrouver papa le azala boekala. Oui, papa le azala bongo kala papa le azala a santa bolingo bongo kala mais il faut total la paix papa le azana bana ya mikolo bana na ye bazape na ba mibali. Azape na mwana mobali oza déjà jeune garçon, peut-être aza déjà na girlfriend, aza déjà na mwasi. Ada na petite amie moko boye. Alors babiloko oyo ekitisaka personnalité ya batu. Mama Cécile, tolingi o mingi mais o meke un peu kodosé. Page no ya TikTok, o kosala ta ba TikTok no yo moko ndengo message mais kokoti la biso papa Alain na katite. Papa Alain aza comédien moko o batu ba yebie na barando te. À part na suka awa moko ma o papa Alain, o belle vie, o papa Alain, o Jérémy po Jérémy mtaluka papa Alain abeba na belle vie. Jérémy mtaluka papa Alain akabwana na famille bota. Wana boyebi déjà parti wana ngana loba vérité na banga mutu depuis na tiaka mai na munoko te. Biso to batu moto ya na YouTube po na rando te. Tu fingara te. Poza domaine na biso te. Toyela peza mingi rando te na internet. Mais o biso toyela na internet mingi za musala. Toyaka kusa musala. Papa le azara les sous na bata belle vite na famille libota te alongwa. Pourquoi? Parce que Jérémy Penza a joué qui moi rôle moko ya mabe. Et pas ya papa le pour papa le alongwa. Lelo to mona ngwe komi na décor. Décor comme kokanga makanga na Jérémy suka tozoyoka o tozoyoka. Tozoyoka. Papa le aza mutu moko azaki na polémique te. Aza mutu moko oyoka teke o ale mabana soigni na papa Serge Mwembo. O papa le kuta soigni bona tournage o tika la koyoka likambo wana te. Mais à lire oh maman Cécile Bilonda tozo kende kolingate mobali na olobi batu baya ko manquer respect kolingate mobali na olobi mutu moko bo okutu o aza même pas o akotele ma même pas na ye aya af manquer ye aya aloba na ye mabe iloko wana nde kolinga ngote
siko po o éviter babiloko wana esenga mo ba vidéo moko boya TikTok ozo sala kana otika mo ba vidéo mo bozo sala kana papa Alain boye moni AJP e kontaka eza ba blo mususu tango zana nous jeune fille o sala ngo na ba facilité mais tango komi kokola yo moko zo mona peneke makamususu komi lo difficulté Yo moko mona peneke makamususu komi lo na mwa pasi ba makambebele komi lo pena difficulté po nini okoli okola avant kutu batu batinda yo avant kutu batu balobela yo moko lobi te eloko bono sala lisu te yo moko lobi eloko bono sala lisu te po ani kokola mobala za ya yo ozana o obligé te ya ko prouver monde entier po mobala za ya yo oza obligé te ya ko prouver batu mobala za ya yo abali yo zala no à l'aise vanda na mobile na o calmement fanda très bien kotelo na mutu te ke mutu moko akosala bo akozongisa vanda bien TikTok to mona kaka lelo ka bato ba yo commenter ba photo na yo ka bato bazo ya ko commenter ba video ka bato bazo ya ko sepana ba video na yo kaka bango wana pe ba oya ko finga lobi so yili kambweza mobali babate la kaye mama nanga mobali babate la kaye papa la za comédien o biso soto mona o biso soto yebi alors batela mobali no mobali ba protéger kaye protéger mobali na yo eza te ke soki bolimbo meliti mobali nga to meliti mobali nga na ketike na mustala mobali nga na sebi kongola za motema mabe nde libala no elekelaki ena bato ebele basepela ete yo moko moni banungunungu eko bimanini ke abali mobali ye moko apesi mbongo ye moko asali alors bato ebele kokaza te ke tout le monde do sepena libala na yo le monde me ba kongole baza mitema mabe mukileza kanda bakongole ba mitema mabe toza mitema mabe boza bino bana mikiete boza na bino ba jeune te boza na bino te ke bo pouvara batu boza na bino te ke bo pesa na ba busy boye na TikTok boye mke video mobile na ngaye yo mwa busy boye esala kitoko te na bana bolingo mutamta linga mela bolingo na ndenga zo linga wi metango za deja mama tango za deja papa oza na bana oyebike na ome mabolingo na ngande na olinga me ozo tia mwa ba cadence ozo me mabolingo no ndengo zo linga me ozo geler ozo me ma ndenga yo ozo linga bien sûr mais ozo yeba ndenge ni ozo tambolela ozo me ngulu tetoloba oyebi ke na kende koto na niati na zongi koto na niati frère na peni ukomi ngulu te vie eza compliqué mama vie eza na ba réalité et puis eza compliqué bano lelo o balingi na bango yo mama na biso mais comme à un certain moment bakobanda ko bando mona lokola bando sentir sentir à l'aise te bana baada ya mikolo baba domona papa na bango abanda kopesa ka ba bisou boye na ba réseaux sociaux eza kitoko te alema bana za comédien bien sûr alema bana za star bien sûr mais aza star moko abima na caché ya buzoba na réseaux sociaux te atikala ko kobima mingi na ba video ya ye moko boye te na ba TikTok au moins na ba théâtre alors libala ba bombaka mama bomba libala na yo zuna aja mukolo batela yango mama batela mobali na yo bato ebele ba otia mobali no misu sa yo yeba papa le banda mwasi akufa 3 ans ti bobala na est-ce que bina 3 ans on a combien de bateaux ba pousse ni pembeni bango moko et surtout bino basa poto nenga yo moyi basa poto nde bozalaka mais tant mwana mokonza tali poni yo
Mama, zama yele. Batela libala. Ko batela mobali eza na ngoka te. Otie video. Nga yo na lati boye. Nga yo mobali nanga. Omoni yo mobali nanga. Te uti shop. Te uti boye to zongi. Na pesi papa biz. Na salwe yango te. Yango te. Bana ona lelo ba olinga yo. Bana na lelo bozana bango bien. Mais oyebi lobi te. Mais oyebi lobi te. Nga loba toujours. Mutu a changé ate na mukileza ka nzambe. Biso soto ba. Nzambe ka nita za rabi. O a changé ate. Mais biso nyo soto changé na biso. Batela libala. Lelo papa le a commis ko sourire. Oui. Mais tala titi de papa len. Batebele ba remarqué que papa len azan esengote na ba vidéo mususu po. Eza vi na eta mesa na tito ko ba te esengote c'est trop dur. Donc esengote za dur makas. Mais eza vi na yete. O a mesa na vi wana te. En fait, a mesa na nde na vi wana te toloba. A mesa na ngote. Bomba libala. Nyoso ba postara na réseaux sociaux te. Ba mabala o ba postara na réseaux sociaux. Ezo umela kate to ye bate so kwani. Ba mabala o ezaka ke non pe o yo pieti mutu na réseaux sociaux. O yo plibio ezo umela te. Batela libala ma chérie. Batela libala ma chérie. Batela libala mama Cécile Bilonda bomba libala na yo ma belle. Bomba libala. Bomba mobali na yo. Nzamba pesi yo bomba. Biso ba oya olaksano biso. To ba lukaka na biso. Lelo to oya to komante to seki. Melo bi kuna to oya ko komante ko fingi. Kongola za ne bongo. Osa na video ba abonné na nga poto sala ba video po simplice ba abonné na yo. Ba abonné na nga ye boza bien video. Osali no bien. Mais quant à nous, le bito balukela yo. Le bito balukela yo. Alors bomba papa. Papa zamuta respect. Bombe la biso papa len et osala malamu mingi. Merci na bandeko bolandaka biso. Merci beaucoup na bandeko bolinga Ursil Botelo TV. Boza vraiment ebele o bolandaka biso o pe bolingaka Ursil Botelo TV. Alors nzamba lola pambola bino esika no so bozali kande to loba toujours. Activez la cloche de notification quand de tout le bar toujours. Abonnez-vous, commentez, likez et puis activez la cloche de notification. Donc, partagez biso partout dans Facebook, dans WhatsApp, dans Messenger. Partagez biso pena partout. Émission Oyo, analyse Oyo. Et comme la batu, ebele. Et osala malamu mingi. Wanangana bien tokutani à la prochaine occasion. Soki tatanzambe a zongi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Alors, on est qui conseil to yaki nango pour na couper sa maman na biso Cécile Bilonda par rapport ya ba appel autoju par rapport ya ba message auto recevoir na ngambu ya ba abonné na ngambu ya ba connaissance ya papa Alain na ngambu ya mamba théâtre na ngambu ya batu ebele. Alors to baki to ko bomba yango biso moko te to ko mela yango biso moko te tellement batu ba komeli biso po na papa Alain to ko mela yango biso moko te sengel to ya nango na couple mabana to ya koluba yango bomonte koluba yango liboso na bino nyonso. En tout cas, nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Baangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.